tozali biso na morgue kuna oyebi ke ndeko apolo amona apolo na bamanzaka babetaki yo bien ezalaki liwango bamenasaka yo bien ezali nde. C'est ça le problème de moi mbutu mutayi osala na famille bakomi koluka bayeba osantine la loba kibu zaki na bamanzaka c'est que ezali liwa ya maladie te c'est que ezali problème moko c'est pas ça qui na butu wana Zimbie yo oki m'église te obie ko boya kosambela te po Moïse Zimbie asumuki aza mutu lokola yo ne yo sumuka kusenga pardon ndebe Moïse Zimbie aza na droit osumuka pas senga pardon pour tout le monde asenga pardon car nzambe mutu senga pardon te po ye azalaka 100% nzambe 100% Dieu. Allez siko tokolo parce qu'on a basai na nzambe bo babiloko yo e komi kofingisa na nzambe oboteyaka e komi soni. Ce que ça va faire, tu vas tenter bino bien, boza diable a eba bino na faiblesse na bino côté sexualité, bossa l'effort, on a bossé nganzambe, après ça bino makasi. Bani. Okutana kina moto na nzambe Moïse Mbie ndenge bosola ki bolingo na bino bayimba ngo be bolingo nanga ye oyo bon tango bomoni wana miss na be moni na ngo eyoki na mpenzi c'est ça tango mona ki moto na nzambe par exemple azo respecter les souke oya lobaki falo meme azaka na ba parents na falo meme ata na ndenga famille et comme na ndenga famille après bokena l'état pour l'état azaka na pona biso. Mais yo sepela kina no publier mutona muto ya kolobala ndenge na ye congolais pe alingaka ta mona makamande kona ye alukata mo ya bomba te ye kufa ba kisali pe na mungwa aboma ngo bien et ba benganga na bana Londres tala intel asalelio asali émission afingi batume yonde afingi yo mingi batindelenga pe lien ona yo kenga vivant na nga kuna te na nzambe Nzabaza swena mama ininga na pamba te c'est les gens le na kinaki ngakati na wanga nani na kinaki ngakati na liaki ngombe na liaki Thomson na liaki nyoso. Mais qu'est-ce que tu peux dire à ces lésines par rapport à na rolobana ye lokote ba na rolobana ye lokote c'est pas ça qui est à loba o yere loba albumate et talikai na yebi finete na yebi peiti c'est les ino na yebi ete oh c'est les ino na yebi ete na koma nzambe na yebi ete mama babi poteze ko inda botuninga te bana poto site ya sikeye Kilongo TV Kilongo TV Boss abonné ebele mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV po Kilongo TV bokomona maijane wana bakataka te ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV wana nouveau né kasi aza grand nani Kilongo TV oh Kilongo TV sene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka ba vie ko le kabatinyaso Kilongo TV bisous bye bana poto bana partout bandeko balandi émission na biso mbote esika ezwami bino parce que lelo naza na esengo nazo yambela biso mama moko alobaka vérité mama moko boboto mama moko mutema munene très social tobengaka ye mama ni mama tozaka na ye moko na Congo awa mama ni mama na ye lelo tokosola makambo nyonso o makambo ya Eliane tokosola ngwa makambo ya Peniel tokosola makambo ya théâtre tokosola makambo nyonso na ya gouvernement ndenge Janine Mabunda na Assemblée nationale a telemelaki président Fati tokosolola awa azana molangi ya pembe mutoto walokele mama ni mama na yambie awa mama top jambo sana mama ni mama abate yako mzuri sana
nafurahi tena kukuona. Bonne année. Bonne année. Siko basweli bazasweli azo basweli neti mwana malamu. Mwana furahi sana. Nazala mwa malamu. Bona zaka mwana mabe. Te mwana malamu. Ni kambona mutu te motema pembe. Motema pembe. Ni pour ni contre. Bon. Bon me rappelle kamute. Nazala banki te. Kino tika on a bien ou bien na ba banki to yebi. Mama top to découvrir yo na Satire. Série wana osaki oza ba film kitoko mama top boy bandana top kaka na groupe sans souci na pesi AP manakima bisika ki na sans souci et pas sans souci na zana comme Nina poisson électrique Nina lengisaka vous avez pas lengisa wana sans souci après saranga tant to bandi Satire bodo pesi ka komba bondowe Nandimit, le président Kadiombo. Ayek oboya kombo wana, mon président ba salutation. Président Kadiombo ayo boya kombo na ndapesa nga komba top. Na pena yeko sala publicité à Top Le Monde plus. Et Tikali Petit lelo. Ah, Bondoé top. Nina et les poissons électriques. C'est bon, bah de parcours na yo to cela ont déjà et c'est vrai to le mbate to cela on peut quand même. Les loto beta non solo ya ba actualité makambo ezambo belé pour le kufaki to le belé lobela kiango mais to simana nous pour ya pasteur Moïse Mbi affaire zo sala minu pasi. Ntema pasi suste komiti na minu pasi pasteur Moïse Mbiye inki mambu anafanya nini pasteur Moïse Mbiye inki mutindo tango yoka ina ke ba vidéo ya pasteur ba vidéo ya Elia nezo circuler tiba comme la justice c'est ça qui on est kami sunde bisana ko moni monaki mato ipende bisana ko yoka eyokaki to lobani to moni to yoki biso to mona to yoka to lobani source ba on balende ba yebyo ne ba banda ne ba evolua inge ba kenda so kindenge ni ebi ka ba on bale biso to mona ka o ba ngo balakisi biso bien to yoka o ba ngo balobeli biso mais tant que maman tant que responsable et mes mamans na ndenge il fallait pas aimer maman bon il fallait pas aimer maman na ndenge aimer mamie là je m'adresse à Eliane tant on sala qui to lobani okutana kina moto na Nzambe Moïse Mbiye ndenge bosola ki bolingo na bino bayimba ngobe bolingo nanga ye oyo bon tango bomoni wana miss ne be moni na eyoki na openzengo c'est ça tango mona ki moto na Nzambe par exemple azo respecter les soute o ya lobaki falo meme azaka ba parents na falo meme atana ndenga famille et comme na ndenga famille après bokena l'état pour l'état azaka na pona biso mais yo sepela kina no publier muto ya koloba ndenge na ye congolais pe alingaka ta mona makamande kona ye alukata moya bomba te ye kufa ba kisali pili na mungwa aboma ngo bien e na suka na ngo boyo suka kana leta o mete ke soke ne kana leta ndeli ngeza na malam par rapport le fait que mbamuka na leta et a net aux engagement na eza non eza neti habit de confiance eza bon te bino ba botanga mi habit de confiance te habit de confiance c'est ça soit tu on a l'état n'engaye ba nena nga kabula biso soit tu on a famille to vantisi makamikola mais sa famille bo bazana na sagesse ko le kabiso ba nga be mais bango bolingo na bango comment na niveau famille te zeina nu ya ko batama loko ezaki ko batama le comme na famille to compétit na l'état et compétit na moki mais c'est sûr batama te on saurait que on a ba procédure on a peut-être to nga to mona ne comme le loboité moto na Nzamba sambwe église bakangi basoda batondi na bete est-ce que comme malam mabe et comme mabe et puis toki azokipe avocat ya Eliane babe tie lisas toyebi pete to yo kaka na mona ba photo batini nga azui lisas na likolo et puis bazo akize bandeko ya côté o msusu ke baonde batindaki baboma ye ba verti o soto kene bakendaki na ngo na nenga famille na nenga l'état ngai banenga nga bomba ngai banenga ngake na ba malembe tina suka keninge comme les loboy sikoko lo banini na pasteur to na famille ya pasteur d'abord mingi photo lo banao na bana Nzambe bandima Betel photo lo banao na bango wana vous bandima Betel makambo etali bango te omoni bandime belé ba foi na bango za kola ba pasteur photo lo bela bandime o batia ba foi na bango likola ba pasteur bango ba mona ba pasteur ba Nzambe bino bandime oyo kotia ba foi na bino likola ba pasteur pasteur mutasumuki eza Nzambe te Nzamba zaka Nzambe
Yoko qui m'église pour apôtre Mbi à Pengu à Sumu qui apôtre Mbi était moi Moïse Mbi Yoko qui m'église était au bien ko boya ressemble la pour Moïse Mbi à Sumu qui azamu tout le rôle yo ne yo Sumu ka kusenga pardon ndebe Moïse Mbi azana droit au Sumu ka pasenga pardon pour tout le monde a senga pardon car nzambe senga pardon te poye azalaka 100% nzambe 100% Dieu. Allez, si vous avez parce qu'on a bassin dans Zambé, Babiloko et comme il finit ça dans Zambo beauté et comme Sony. Sauf que ça bassin, tu vas tenter bino bien, boza diable et babino na faiblesse na bino côté sexualité, bossa l'effort on a bossé dans Zambé, après ça bino makas. Pour la loba on a Bible. Ma belle azoli motika, encore motika. Olamu azoni ngosala akokwa kosala yango te nana okangola e bolela na nzambe akangola bino na faiblesse o boko kokabwana na moto. Merci beaucoup, je pense que message est l'équipe tolela na nzambe akangola na faiblesse oyo kokabwana na ngote pasi mingi komona blo ndenga ba comité na justice et sikoyo komi ke ba conférence de presse comme kosalama Eliana Lobibwe nanya Lobibwe mais pourquoi ne pas arranger cela en famille ndeko mo besinga birabi ezate peut-être bandeko bazana problème na Moïse Mbiye to sata nazo lukande ba humilier pasteur Moïse Mbiye to koyeba ndeni to koyeba ondeni ka nzambe mutaiba nzambe kaka toko ba lisolo na biso mama top boutaki awa na matanga pululu akufi bandeko bake kinga kati mo ba danse lekaki kuna matanga pe bimi bakundi et si makampe sili nango yeko sa mbutu d'abord ma famille ya pululu na veuve Madame Coco, veuve Pouloulou Atikala qui va sokoli était écoute à celui qui va comme sur les émission dans tout ça n'a aucun silence ya maman top pour réagir ça qui olinga na sani te pose là ou peut savoir moi ba piste de solution piste de solution to monika ndenge ni kibo to éviter pour ani ba sokoli était to éviter pour nini c'est passé comme ça bon si manango batake bino kuna bokende kinga kati bokeko bina kuna pandake ko ndeko na mneza na moki botokutana na omoni jour to na bisa ko rapolo to zaipson sur la mort ke kuna oyebi ke ndeko apolo amona apolo na ba wanzaka babita ki obie ezalaki liwango ba menasaka yo beza inde. C'est ça le problème de moi mbutu mutayo sa na famille ba komi ko luka ba yeba o sentinelle la luka ki boy parce que ça ba zakina ba manzaka c'est que il y a maladie c'est que ils avaient problème moi c'est pas ça qui n'a bouton wana c'est que mutu fait ba likam pour sentinelle a témoigné qui paye ba bengana sentinelle wana il y a un problème et après tout le monde ndenge keke wana to nto la msanya o à la lité mais après to peut vérité et bobime pas nani c'est grave hein bino bokola ndela boya makambo pululu soki ezaki ndenge ni toto tika kaka eleka na mbongo neti nga moto pambo na landela ni eleka bongo neti nga na osani rabi kwa nozo ningo mimanga koto na kokokati te lokolo kokate tika na côté kuna na yango to mona Thérèse a s'excuser par rapport à voice mourir circulaka que Thérèse a fini bana poto oh ba fini bana poto zeba makaya pakalo mtu balube moi mabe mais Thérèse a s'excuser bi voir les avons na été et du coup na landi vidéo moko c'est les ino à télémi à lobby à attaquer no nyonso en matop au $20,000 c'est quoi ballon là des complexes à $20,000 on a rendu c'est les ino mama top na salama bazanga na ram nom yeko to mutafinga olanda ki video ngo okine nga finga ngati zamba pambola na finga bana poto te et puis na ignorer na bana poto te o mais zaika ya kinga kati ndeto kindaki mama benga biso après si biso enveloppe biloko kolia poto fêter ndenge zalaka puis biso ba bonne fête et boti problème na sala émission na lobinga na robosa na ko wanga na bana poto te après si on a continué na compte kara que no ba artiste ba fêter bien bali a bien na famille na bango mais na kamwa ba benga na bana Londres tala intel a salelio a sali émission a fini batume yonde a fini yo mingi batindeli nga peli yango na yo kenga bibon na nga kuna te na nzambe
nzambaza swena mai ninga na pamba te tie c'est les gens mai le frère nakendaki ngakati na wanga nani nakendaki ngakati na liaki ngombe na liaki thomson na liaki nyoso obina na zaki bembo ngana binete eske ngana bina ngana yebo bina ngana binete muto bango bato bamona ke babina ki bakanga bilongo na bango bien ye babina fallait pas s'en charger na bango au 500 en général pourquoi olubote ba uteli wa pourquoi ça na morgue biso toke kingakati bo famille biologique ya sang auto zaina bona kingakati ba gene point ako ba benga bango bon osiko est-ce qu'appelle à maman izalaki après li web izalaki après li web pour le bezaki avant li web pour le maman benga biso benga pena pour le li web yo si prend les polo na tout mais appelle déjà ton zoi qui ezai bonté bon osiko quand tu dacho fallait to kende ko dîner na maman ils allaient reporter pour le kufaki maman et moko aketa la famille à l'état on to komi ba tout toujours maman benga biso ezai jour anniversaire na le 26 date na na botama na bosa ne ko to ko yisa maman yembela nzembo c'est ça bona ajo ba yembelo ba yembela ngate pona nini na bota misika ba yembela ngate pourquoi comme diana ba koko o boko koma na koko ezali sumu ba yembela yo photo zelaka so ko 60 yo ebele bazu ba koko ni tu zamba 64 boy to zelika so ko 70 na komi de la 64 na komi de atina 64 te Angolo ya yambia 64 on a yambia. Mais qu'est-ce que tu peux dire à ces lésines par rapport à na lobana na ye lokote na lobana ye lokote ba na lobana ye lokote c'est pas ça qui est à loba o yere o loba albumate et talikai na ye bi finete na ye bi peti c'est lésine na ye bi ete oh c'est lésine na ye bi ete na komanza me na ye bi ete mameka ko to tuna bango bata Londres to ba pesa information na bi azana ni ba isingo azalaka musicien Marie Paul ne na yoka ki na bien bon non le bani mais Marie Paul est bien bien est-ce que nous t'avons bossé na Marie Paul c'est les unes ndé est bien winge elle Paris au bossé na Marie Paul moi c'est que na bito za ki wa bien na Marie Paul très bien bon tu es bien Marie Paul aux hommes na ye bien na comment ça me na yebi ici à mon côté à Marie Paul okoy ba kina za na difficulté oye ba pe message jibe na za na difficulté wana moke na yeba ya wera OK ata ya waze ko na yebi nanga kuto okesa waze ko na yebi komo na oka mikolo pona tunaki comment on dit ce qu'il tira pays vie barabara on a évité tant on a tourné babia za émissaire ya Marie Paul ça va et c'est pas ce qui est alors bon ya rore ko tout ba on top to ko baliso na biso ça fait plus de 10 ans depuis visa tika biso et relation na bino na famille à visa to na orphelin izande tozala na jolie hein tozala na jolie la petite sœur na ye on a appelé la banzonzi j'ai qu'on a kinga kati pe tozala na jolie tozala na biso sauf que orphelin wana est-ce que moi ngo azala ka et pas maman ba fils na za même pas tana solo il faut tout na jolie c'est ça na yebi même pas voilà yango to yokani biso ba maman association ba femme to yokani tozala ba carré de pala toza ibela le 8 max lokola ba femme comédienne ya ba artiste le quoi akufa le 8 mars to meka ça il a eu Pierre Tombali na ye na dernier hommage na kana sina ya kulinga kuzalaka ke na bomoko ke ndi kuna biso to zalaka na ye atika biso voilà le quoi akufa le 8 mars et tombe pe mokola ba maman c'est pelito to kokera cimetière ba sala o isinga ba salela de bonne bosse la visa pas moi Pierre Tombali na le 8 mars vous mo ate ki esenga pe ba maman misusu pe ba kufa osela ba mpe ba Pierre Tombali FJB agence assure nebisibino sur Ecosa kani muzomona Maringa numéro 70 babi agence ezamoko FJB agence assure donc a eloko bunga raté o tinake loko komi bueno très sûr agence moko kitoko otiki bloko na yo
un mois après ozwi yango ndenge kaka otikelaki yango. Fiston Basende basali fitting na Julien Basende tobengango na kombo ya FJB. Eza awa na Maringa na Kasavubu croisement kaka Chaba deuxième parcelle na Maringa bana Kasavubu no tout boyebi. Donc a eloko ebungaka te o tina eloko comme bueno a vraiment les agencements oyo Fiston Basende na Julien Basende ba tcha vraiment esprit. Maringa numéro 72 na Kasavubu esika obunga te entre Chaba Sosa oye a ozwi kolina yo ozwi blo na onyoso ndenge koka eloko ebungi te. Oza na France, oza na Belgique, oza na Allemagne, oza partout. Olingo tinda biloko agence eza moko. FJB agence assure. Kabwe, biloko ekomi te, biloko ekomi. Aba ya kopesa biso, obike na nyokwami makambo ba agence oyo. Na nyokwami makambo ba agence. Nakene na lemba, oyagwe, oyede zonga lobby. Oye susu boy, après une semaine, avec ça va transport na bana poto, bana partout. Agence assure yango yo. FJP, yaya, koluka luka te. Konyo kwa mana yo te. Ona kende place boy, na zonga place boy. Kinia. FJP, na lobi bien. FJP, agence assure. Maringa 72. Un mois. Ekomi. Kaka ndenge ekomaki. Yaya ko yanga ite. Eza lokola naza so apena mwana mame waso abi mame waso baseli bon Pierre Thomas il faut combien d'années 10 ans pour mettre 10 ans mais il y a le 8 mars il y a un raisonner il peut retomber le 8 mars c'est que muto akufa prochainement ami kufela le 8 mars pour beau raisonner kufa pe to boyo au nom de Jésus mais beau kufa kaka tu tika mabanga to tika mabanga te to kufa kama siko Jésus kuto akufa ki bon mama top to kufa mesiko te to pe mana te mais au moins te eko ça pe baninga pasi ndeni ba ça ka visa biso pende kona biso kufa et ça pasi te na mwana mama pepa koloba nga mama pepa kufa kala association oyo to bandi yango sika mindondo mais mama e waso ta génération mama e waso ça il a été de génération en génération ba c'est la bango oui ba benga ba mama mengo na ba mama bele ba salela mame waso mama bipeni ba salela mame waso ba zawana so c'est les visa vous êtes ta génération na biso ok donc mindondo peut to espérer et puis mindondo pas ta génération ba mame waso boum ta génération nani wa kufa tuzana ba masirika tuzana ba manager ba zebele bosela ba onyo so to atu okene malé mitoki mbongo euti wa bibo sangsi so moko kana mukeo ka nzamba pesa mais pourquoi le premier choix à visa premier choix à visa parce que visa on dirait yende mutu abandani makambo ya kufa on dirait visa za par rapport à bango ya za liboso to espérer que ma série ka fuza to espérer que bondo sala moko mais na moto on sala rapona ba mama kaka basi kaka ça va te otala na mekoluka ba liste baso bakufa mais mame waso nde ba génération na ye oza mwana be makasi mais mame waso aza mama na bino aza mama na biso biso to boy wana kuto koko na biso première dame oyo banda théâtre na RDC mame waso mo c'est bobo sani to bossa te wana za monument mais il faut ba mamba banani basale boko so tenga bo ba nsengo mto kufaka ba sans souci sans souci kuna mo le groupe ni salela ya omoni na bimisa ekoma mama mopepe mama mopepe kokode maotala ba mopepe su nani ba ibale mondial c'est bien et pas de souci mais du visa tu as relié mais là en tout cas azale penza mille makasi mama to théâtre ngo ba difficulté zo zala kaka ozo ko bakaka ndengwana eza musala to linga rabi to na choix to linga au moins théâtre to commencer na nga visibilité besoin mona bien bien to linga ngo to ku fa peut-être to zaka bonne santé to zo kende kaka
cité ba pays oyo industrie cinématographique na bango eza moins évolué en Afrique. RDC ezate. Mais bino komikumisa ba star, malamu ke bina no ba dance kuna, bomi kumisi boza danger $20,000. Oloba so nini? Balonga mno complexe ya $20,000. Est-ce que ça le bien? Télé le plan bien. 50,000. Mama ni mama. Mama ni mama, mama batoto, mama Marie-Olive Lembe, mama ya bani bili, mama ya Mutemba. Mais pourquoi ne pas au téléma, ba vieux masumu, ba bino, solo li bien, de sorte que l'industrie cinématographique n'a vieux masumu solo la ba ma pembele, la ba mama linga solo nanga. Na ma pembele ndé. Na ba ma chako. Moi je suis votre génération nika. De 2 ans ce vieux masumu a kufi, ba ma chako ba mtu basele pia tomba. Bangoko. Na ba vieux mbali sombo, na ba wana waia nani ngalufa. Bavie mafura bango wana kuna kasitete kusuka nde de tout évoluer na bisoka bweti suka tete pe ya boyekaka gouvernement da sunga bisoti. Mais lorsque vous ne faites rien gouvernement sunga tout ça la nini tout ça la déjà na biso ba pop fait na biso déjà tozo sala ndeko na biso da didi kambala yo na za malade to sali to contribuer ata na bakisole kotika epo musala ngoka yango siko tozo gouvernement pas joyer amet. Yo limite osani lelo tozomona ba Niger pour gouvernement zwa bangoti siko biso mais pour gouvernement pas zwa mais il faut faire quelque chose netini ele kandeto osaka il faut faire des démarches vous avez papa ba démarche ngo to sala te ba ministre no so ba ya ko yoka ministre na bino ayambi pe quelque moto ko kene biso so ba combien to ça combien vous déléguer quelques personnes ba ki ba sololi papa ba ko ma to mone lo ko te so pa pesa ba mbongo to yebi barobima kuna résultat moko exact to continuer encore okolo muto ko sepela azui biso to za wana so mta sepelte to kondiga na souffrance kaka to zo kena nzambe ka jusqu'au bout jusqu'à la gare déjà bata poto ngo fini bata poto to fini na so bata poto to fini bata poto par rapport ouais ba $20 oh papa ata $20 problème za mbongo montant problème za montant problème za acte to salelio ya monde nzamba contact ezaka montante soigner ko soigner na nini ngana wanga na bana poto te ngaso balanda langage na nga bien na loba na futela ndako na ngana bana poto na futela bana nga classe na mbongo poto na lia mbongo et puis ti leona mikoleleki ya nyonso na okende kozwa ba code nanga na bat nanga da sola na mpe na wanga na Angola wana pe mbongo bana poto na zala na ngata na Angola na vanda ba $500 ezola nanga na Angola bana poto bazotinda na wanga leba na poto tena koza lengrate para ba na employé qui terme na ngabi na koza lengrate para bango te ezaka moto na mtona compréhension na. OK, Fally pour parler ta concerne Bercy, c'est pour très bientôt n'éviter moi mbutu eza koto ba combattant koto yé. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Ba maman musique te. Na kota ni concert. Et ba combattant ba boketu bazo telemela concert wana ezalate pendant que Fally à promouvoir culture na Bercy aussi longtemps par rapport à quoi ba boy de kaka ba boy kama musique na poto wana Fally ebiki ba boy akati avandati OK beta point que c'est linga zongisa nguti Fally mtu linga zongisa ke banda musique ezonga po ba musicien pe ba kembi moi trop ba musicien pe ba kemba ba nzibi na mate ba pa poto ba voyager ba pays d'Afrique so ba kemba nani Kofi a fêté dans Londres. À Kembila. Tu vas concert, va beta des petits concerts, va côté belé, double zénith, Olympia. Na Londres. Ah bon ça na ba diaspora. Ah bon ça beta. Non le bali. Na les na mama musique. Ba bon ça ka. Ba bon ça ba solo là, ba to za famille. C'est zo simba, te ba do solo les zo simba. Zo simba ta ticket. Oh, te bon siko. Siko zo simba ta ba bandolo ba ka bondo discuter ka so pe ndeni ti wapi. C'est matatiki na yeye azeli kaka azeli bon se ko de no théâtre ezokufa bozela kaka soki kobunga yango moko théâtre ekufa te nzamba na bomba mama top na caché okozwa ekufa te ata na ozwa $10 na vivre nzamba osunga 10 ans passés ndenge bozela kozwa te mutu akufa za te tobeli mpe baproche corps te tozo vivre nde bozala monoko makasi monoko makasi te tolobaka oyo toza tovivre mpo nzamba alingi tovivre c'est ça
toza na biso tovivre kitoko toliaka bien toza na biso. Mpona yo mama Olive Lembe aza nani? Mpona nga mama Olive Lembe aza mama mpona nga aza mama oyo na kati ya histoire na kati ya répertoire na nga oyo nakobosanaka ye te ata nalali ata nakufi nakobosanaka ye te. Aza mama oyo soki nasali prière na nga na butu nazwaka mwa ini miniti ya kolobela nzambe mpe mpo na ye. Donc mpona nga mama Olive oza mama oyo nayebi te place nakotyela donc nzambe kaka azwaka soin na bino ejo. Allons-la bino complexe papa. Si vous allez ansi baye bamoni pe ansi na photo babuka matembele pondu pondu na matembele ezaka famille moko bana poto pe baye bakoti bilanga allez enveloppe à chocolat complexe longwe même chose la poto ozela yango après 1 mois mais yo ozwi yango na seconde engoluti noliseki wana tali boye bazobuka pondu natali mama iko wapi mama topa zati nazalaki te na regrete mi nasema banduku mi mwenye napendaka sombe na wali mama na mi napenda nie kabisa napiga sombe ya lifolototo mama na mi napenda kabisa nikuye nitime sombe nipike kabisa sombe ya lifolototo nikule na wali na lituma ile shiko mama sa mi naona tu biko na chima sombe mi nasema Mungu we mena yo Mungu atafanya pondo lifolototo yango nde na suka na ebisio mi bakumuza opesa na pesa kati lelo bana moko to benganga fo baya ekompe bongo yozwa ku bayaka bafuti nerveux bafuti première tranche bazwi pe première séance azosonga batuti seke bana omona ndako forma bango bien naformaka bango papa wana bazala bacamarade na nga na bakoko na baza na mike so bakomi mature ale bano forme bango so obimisa lokola basi ya balokele lokola bamungando babimisa bango lokola bamungando te problème ya congolais yango wana mundele asololaka na mwana na ye nyonso mundele avandi ale mwana na ye pa aleki na petit garçon na ye na chambre bavai na bango alobi non azosola na camarade mais mutu mwindo amona nyonso kaka grave yango okomona mwana ke abali bakomi kofinga yo mama no edika yo bien te mpona nini mpo makambo nyonso bomona yango kaka grave ata eloko eza grave te yo olingi okomisa yango kaka grave depa na yo tabu ezalaka te ngam nasala yango nzambe moto asala yango bokondane eti ebongo sikoyo namona yango neti kozala bandeko na gabriele bato ebele baloba yango mpo ya nini ombola makambo ndenge moko gabriel aza mongo nga na alokele to banoko te banoko gabriel atopotana na sundi atana yebi te soki esili déjà bafamille esila nango bobomaka moto noki te mpo wani bo bapelisi moto toza bato bisika bato baza nani rabi kotutana ezanga te mais esukaka kaka tobongisa yango mpe kaka biso moko. Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, une année en tête de la République, et bilan a eu au moins ni positif ou négatif. En tout cas, janvier au Tokimbi, mon président. Janvier, non, tout le monde a zoloba bien té. Tout le monde sauf personne. En tout cas, papa n'a pas Félix Tshisekedi, Chilombo, papa n'a pas en tout cas Tolingi au Mingi. Pardon, paysanne bolingo nzambe sunga population congolais alianeka bien congolais so azolia na ye bien esili sunga papa boye ya boye bato baosala boye eti janvier non tout le monde aleli na janvier yango à part nanu mpiaka eyeli bato na bamaladi toyebi te soki épidémie hôpital bato mulongo lokwa bato baozela onde ba fonctionnaire baozela salaire donc papa sunga nga na tia ngo na ba prière nzamba sunga mboko yo population
tous un pays riche au bas richesse nous faisons ata mbula na mbule kosila kana ngote mais nzamba sunga ba condamnation mboka baza na mutema malamu pona peuple pe esepela et bénéficier pe na bolamu ya nzambe oyo atia na mboka na ye en tout cas papa na biso Félix nzamba sunga vraiment papa toyebi kolinga mama nzambe mingi olobaka mingi komba nzambe vraiment nzamba sunga population ils ont souffert population ils ont souffert vraiment. Je me souviens sur un pasteur nanga a essayé birabi bato akansaka richesse aba congolais ils a sol sous-sol net autant à ba classe abi richesse aba congolais na mutema je congolais comprendre lingi muninga nae po ba ko pesa bato saka ba diamant oya cheli muninga ni poison oya cheli muninga ni poison ba cheli ni ba poison bonus ba kofi diamant seni etikali mais ce bolingoza mutema mona yetoka bulata ndambo lenge mama ni mama sala voilà bolingo ya mwana nzamba azosenga nzamba lobi kabola bozwina ona bo bazangi kabola bozwina ona bo na babola yango moyi mama olive zo kabola bozwina na bo bazangi alors on to senga na papa na biso président de la république asunga bozwina so ezana mboka na biso ya RDC biso surtout za ba bénéficiaire mais note janvier oyo passe ezala kaka pona catégorie moko boende basepelaka na bozwi ya mboka misusu ndenge bazande bapaya non biso surtout za bana mboka mais janvier passe tozola muka tozaka na janvier tozolinga janvier kende mususu moyi ebima kasi jour yango abi Félix mboko oyo vraiment na moyi voilà mama ni mama on est pratiquement à la fin de notre entretien koko de maotalanga na sanga sinde to sisi natu na mtuna esuka koko to sisa biso groupe na yo kufa pona nini groupe na nge kufa te Carlos Ikanze na pese mbote psikaza coupe kufa te coupe kufa kwani epemini nazolinga na fongo sa chaîne mama ni mama TV yango PMC group epe manam do tozana nba makamsu to sa namu soto groupe peza engagement te groupe za foza pe na moi ba makamo po ekende pe boso po kochana mutema na bana wana te ofuna lukana na kama so na mundir badada mundir bazane wana mbala mwindu donc eko sala bien makasi na pesa mbote na ngana jogo international ba bi don joueur à solo ba bi Gaël Kakuta Gaël Kakuta Gaël Kakuta donc jogo solo babi jogo international oya lia kana bato maboko pete batika yo papa ole kibango biko la bato nyonso ne to baina Gaël Kakuta na pesi mote na ngana aimons-nous vivants maman à Londres aimons-nous vivants na aimons-nous vivants bon nazomona Karine Manessa majimela moi on a mis ke babi wechi bokechu chouchou na nyota maman présidente d'été Asani wana ba aimons-nous vivants ba oyo ba comprendre vision ya nzambe ba koti na vision ya nzambe bi linga moninga lingo zomilinga donc linga moninga tango za na bon vraiment na pesi bino ba maman à Londres lo sako penza na bino isika boza ba maman aimons-nous vivants na pesi mbote bona ma copine à moi Fanny Loembe moi ça mon conduit la Brazzavilloise Fanny Loembe pour na ninte René Mbote 1m84 un Brazzavillois qui vit comme un américain ba salutation na Angelo Central ya comme boka Brazza mingi boye omona kaka la to keno Brazza Angelo Central ya kaska songo ba salutation ma petite sœur Bisikoza Alain Malik l'homme des nations moto na Nzambe ya Princilia Kanda la sagesse pour la unité d'AD international TV ma préfina ma première fille ba salutation na Hortine Chako balobi Angelo Cadre pour la unité Ornella la vraie Dubaï Kwenda Futuka Eli ma fille de les cadets nanga balobi garçon zolia 5000 garçons na beauté na commune Lemba ba salutation na ba petit fils nanga Belvi Malike pour la unité Anthony Singa salama Teresia Kilese salama donc wana mandoye ya moi na famille wato mobimba famille wato na maman nanga Marisa Bibu ba salutation mama ni mama ya bana maman Marie Olive Lembi mama wenjo anapewa neema Mungu akubariki mama akupe maisha mrefu aksanti mama aksanti sana aksanti mama ni mama
Accent sana. Ce qu'on a battu maman nous on a appelé accent ya yo to. Ya maman Olive. Accent sana maman ni mama. Anapewa nema. Merci maman top. On a répondre à Mituna Nabiso, Toyagito Sola maman top. Merci Fiston Bastien de FJB Agence Assure. Merci beaucoup Dominique Kiel et moi na Musakata. Merci Angèle Kinkela, merci Lévi Cyril, Arsène Modabi, les garçons capables. Merci Ariane Ochesco, merci Coco Dema, merci Panama Top, merci beaucoup. Mon numéro de téléphone, vous avez besoin de contacter plus 243, ou ils ont numéro WhatsApp 9 93 60 66 27, au niveau de normal plus 243 90 30 77 805 au Zinga. Vous pouvez avoir un cours de téléphone à Béni. Plus 243 9 93 60 66 27. Si vous êtes WhatsApp, ministère de contrôle le Kélé, Azanaki, cité à Tamboulana, savoir aimer, savoir tendre, savoir faire, savoir. Mais savoir faire tout là-dedans. Ministère de contrôle là-dedans, il y a tout. Ministère enseignement, il y a éducation, il y a jeunesse, il y a culture. Wana ministère yangamu. Merci maman. Merci beaucoup. Merci mon frère. Numéro Yassiga. FJB Agence Assure Nebsibino sur Ecosa. Maringa numéro 72 Babi Agence Ezamoko. FJB Agence Assure. Donc ah eloko ebunga raté oh tinake loko comme bueno. Très sûr. Agence moko kitoko otiki blogo na yo un mois après ozui yango ndenge kaka otikelaki yango. Fiston Basende basali fitting na Julien Basende tobenga na kombo ya FJB. Eza awa na Maringa na Kasavubu croisement kaka Chaba deuxième parcelle na Maringa bana Kasavubu notu boyebi. Donc ah eloko ebunga raté oh tinake loko comme bueno ah vraiment agencement oyo Fiston Basende na Julien Basende ba tcha vraiment esprit. Maringa numéro 72 na Kasavubu esika obunga te entre Chaba Sosa oye aozwi kolina yo ozwi blo na onyoso ndenge koka eloko ebungi te. Oza na France, oza na Belgique, oza na Allemagne, oza partout. Olingo tinda biloko agence eza moko. FJB Agence Assure. Kabwe biloko ekomi te biloko ekomi. Aba ya kopesa biso oyebike na nyokwami makambo ba agence oyo na nyokwami makambo ba agence nakende na lemba oyagwe oyede zonga lobi oye susu boye après une semaine apekisa ba transport na bana poto bana partout agence assure yango oyo FJP yaya kolukaluka te konyokwama na yo te onakende place boye nazonga place boye kinia FJP nalobi bien FJP agence assure Maringa 72 ekomi kaka ndenge ekomaki yaya oyo ngai te namemaka deja bazala koli mosusu bazakole. Koinda botuninga te bana poto site sikeye Kilongo TV bo s'abonner ebele mopepa sika tolima mopepa kala te mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV po Kilongo TV bokomona maijane wana bakataka te ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV oh Kilongo TV oh
Kilongo TV sene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati. Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka ba vie ko le kabat nyonso. Kilongo TV bijou bye.